Na robina na ko lobali solo moko je crois ba te belé ba yebi yango likambo ane salamaka tozalaka na tata na biso moko tango to tambula ka défilé tata wana za toujours sima ya ba maman papa mfuma mbanza banda ko loba na biso so zo sengo zo so ateseke sengeli na biso mabe yango zo tinda toke na banzela mususu akobuta nkamba akuta na papa Simoki Mbangu kiangani tanga azoka na kisasa akesu sa koti na esika mususu wana c'est des histoires vraies. Kadi Diangolo Fandana bino elembo ya bonzambe kaka malaka manga yengisa mwinga moyo mboneli munduke nayo kwete olonga so ba mama tozonga simate toyika piku na musala ya mama mwilu mercredi ebetisa biso motema totala secret monene oyo mama mura bimiseli biso ke mercredi solution. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. On a banda programme na biso to kosenga hotel ya nzembo pesa biso nzembo sima ya nzembo to kobenga ma bébé zola pesa biso le bon de l'ouverture. Silwanzambi ukansila muki mwana kyame bela mese salu kya ngunza nzambi tusadila salu kya nzambi mukeleka tusadila salu kya nzambi mukeleka enza ya mvimba mbangi twavuluka tobone na kombwa tata ya mwana pe tata molimo santo tata nzambe kolo Yesu papa Simoki Mbangu kiangani nzambe molimo santo mama mwilu marikia wanganditani mama molobela tango nyonso papa tozongisi ebele ya matondo likolo ya matondo po ete omonisi susu bolingo na yo kati na biso bamama na yo obombi biso uta na butu tolalaki bawei na se tango papa toyebaki te pa milimo na biso ekendeki kasi yo kola ba milimo na biso beti mbata bomoi otelemisi biso na mokolo na lelo na mokolo ya monene oyo ya mercredi oyo pesa biso ba mama po ete tosenga ke pai na yo tokumisa yo mama mwilu mama molobeli mama toloba nini ba mama na yo ba mataki na ngonga ya 16h basengi bakomi mikanda ya ndenge na ndenge elike na biso ete mama mwilu yo komemela biso mikanda oyo epai ya papa Simoki Mbangu po ete apesela biso yango eyano papa Simoki Mbangu kiangani nzambe wa banzambe toloba nini tosenga nini na tango oyo papa tobandi programme na biso ya kimvuka papa tobengi yo nzambe na biso oya kozala na biso mowumbu na yo abongami na mokolo na lelo pona alesa biso bile ya bomoto ya molimo tozali bato papa tosengi yo fongola biso mato ya molimo atanaka mwa ngonga oyo papa yo fongola biso mato ya molimo po ete tobomba oyo abongiseli biso lelo papa po ete yango nde ekosalisa biso na mokolo moko ya pasi oyo ekozelaka biso papa toloba nini banzoto na biso milimo na biso papa topesa yango pa na yo yo nzambe
yo nde oyebi biso koleka biso moko yo mosalisi ya mbangu na ntango apasi yo nzambe otondi na nguya nyonso yango na tobengi yo na ntango oyo papa yaka azala na biso ebandela programme na biso ntina suka nzambe na biso tosengi yo ozala na biso papa mokili tolakisi yo te yo oyebi nyonso ezali koleka papa tosengi nde kaka mawa na yo emonana kati na biso bana na yo na se ya ntango kimia na yo tosengi na bana na yo baza na nzela bazali koya papa komisa nzela mokuse baya tosangana po ete tokomisa mokolo oyo ndenge yo opeselaka biso yango papa kimia mapamboli tosengi eyingela na banzoto milimo na biso oyo elingi yo nzambe yango tokosenga kesala kati na biso nde tosengi bongo na kombo tata ya mwana pe tata molimo santu tokosengelaka maso amen. Ndenge ezali bomesana na biso tokobanda na mibeko les 10 commandements tokozwa Exode 20 1 à 17 nsima ya mibeko tokoleka na les 12 préceptes et mateya na biso tokozwa yango na Genèse 19 tokobanda na 15 tina 17 tosaute kaka na 19 wana toleki na verset 26 Genèse 19 verset 15 tina 17 tosaute toke na verset 26 tata mwana pe tata molimo santo papa komisama po ete ozali nzambe bolingo na yo ezali ya suka te katikati na biso bawumbu na yo na se ya ntango mama mwilu ozwa nango lokumu na mokolo monene oyo opesa biso na ntina te tolela tokanisaka pasi oyo omonaka nzambe na ngai nasenga nini yango nasengi bolimbisi pamba te nazali moto na kosala na kopesaka bokonzi na yo lokumu te papa merci na souffle de vie opesi biso na mokolo ya sika lokumu tembo ezongo epai na yo papa lelo boponami ye kati na ngai na ntina ye ete ndako ya koteya na kimvuka kati na Île de France na Europe papa naloba nini na mikoka te na kosala po ekopesa bokonzi na yo lokumu te ya solo bamama na yo bazali na bilembo ya ndenge na ndenge batondi katikati na esika oyo papa yako olobela na monoko na ngai otelemela na makolo na ngai po ete ekobima na monoko na ngai ezala ya ngai te kasi ezala ya yo tokoyoka ngo biso nyonso tobomba tosalela po ete mokolo mwa suka tokoka kozwela yango lobiko na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo ndenge ezali momesana na biso touti kotanga na Exode 20 verset 1 à 17 ndenge toyebi Exode epesamaka na bana ya Israel ntango babimaka na Egypte pamba te kuna bazwaka makambo ya ndenge na ndenge oyo esalaka ke tata nzambe lokola alingi abimisa bango atinda bango na mboka ya sika na mokili ya sika esengelaki batika ba mauvais emballage na bango nyonso bazalaka nango yango tata nzambe apreparaka Moïse pendant 30 ans po ete akoka kobimisa bana Israel pe akoka kopesa bango mibeko toyebi histoire ndenge bana Israel babimaka kino ndengi Moïse aponaka 12 longi bakende kotala mokili ya sika kasi na kati ya 12 longi wana mibale kaka bayaka kopesa témoignage ya malamu na oyo nyonso tata nzambe asalelaka bango ele 10 lokola na mboka ngo bamonaka bato ya minene bambinga epesaka bango kobanga ekotisaka bango doute e bayaka kopesa témoignage ya malamu te ntango wana division esalamaka babosanaka oyo nyonso tata nzambe asalelaka bango manque ya reconnaissance pe manque ya confiance nde pasi eyelaka etumbu eyaka kaka José na Caleb nde bapesaka témoignage ya kitoko nde tata nzambe alobaka bango nyonso bakokufa na esobe kaka José na Caleb pe bana oyo babotamaki na nzela nde bakomona mboka ya sika toyebi histoire wana bapapa balobi na biso pai ya bana ya Israel totyaka biso
ya solo nalingaki kozonga moke nsima kaka na ntina na mibeko parce que mibeko ya liboso tata nzambe apesaka ezalaka na koko na biso Adam et Ève. Tata nzambe atiaka bango na jardin d'Eden apesaka bango pouvoir nyonso esengeli banome meme babiloko nyonso tata nzambe asalaka kasi apesaka bango mibeko nzete oyo eza na centre bameka kotouche te ndenge lelo biso tokomi kotambola par manque ya confiance na manque ya reconnaissance parce que bazalaki na nyonso oyo bazalaki nango posa kasi na kibumutu ntango nyoko azoya ntango nyonso kokosa mama Eve koloba na yo esengeli kino mama akweyaka et pourtant soki confiance ezalaka soki reconnaissance ezalaka na o nyonso tata nzambe apesaka bango doute elinga okota katikati na bango te doute ekotaka pa mama Eve ntango wana ekomaka passe parce que ntango okomi na doute ekomi loko okomi na banzambe mibale nasala obie nasala te wapi ya malamu wapi ya mabe kino ndenge bakoko na biso bakweyaka et toyebi sentence ekweyaka malgré tosenga bolimbisi ya Adam na Eve et tata nzambe lokola sili kaka toyebi alobaka mama akobota na pasi et tata akolia na mutoki na ye moko yango tozo vivre lelo na se ya tango et lelo yo na ngai papa Simoki Mbangu azo te ya biso butu moi to kabwana na mabe to salela mibeko parce que mibeko yango nde ezali nzela mibeko yango nde ezali lumière oyo ekoclaire biso kino tokóma na mboka elaka et ntango ozala otambola katikati na mibeko okomona vraiment vie na yo eza paisible ndengi toteya magalere nyonso awa nyonso oyo kosenga ekopesamela yo parce que oza na connexion spirituelle na nzambe na yo oyo nyonso yo koluka nzambe akopesa yo kasi tangu ozali kotosa mibeko te tangu wana ekomi pase et soki totali bakoko na biso Adam lokola etumbu eyelaka bango ndenge babebisaka ndenge na mibeko balobi na biso nzambe alobi nakokitisa mabe ya batata likolo na bana kino na 3e mpe 4e génération toyebi histoire ya Caïn na Abel kino etumbu ekitaka malédiction ekitaka kino na bana Caïn na jalousie abomaka ndeko na ye parce que libota wana lokola babebisaka protection divine ezalaka lisusu te tata nzambe akabwanaka na bango bamama na ngai lelo oyo biso etamboli na biso moko na moko aza conscient soki totali mateya oyo tozoteya matango nyonso butu moi ngaki mbangisa nde tolingaki tobanda ozwa na biso temps ya kotelema toteya maboye te kasi soki otali lelo kati na lingomba biso bamama et pourtant tolobi otumboli papa otumboli bamama otumboli bamama otumboli papa c'est vrai papa azopesa biso motema kasi bizaleli na biso bamama nakoyina na tozali nakochola nakotongana matata olia lokuta ene nyonso yango tokangami nango biso na biso ndenge tozali boni topesanaka mbote te me toye awa tozalaki na beko toza na biso mpe groupe moko tozobondela oza sir mpenza tata nzambe akoyoka libondeli na yo parce que blocage moko ezali ndenge balobaka na biso ntango nyonso avosambela mama uti oloba na biso yango tout de suite là ntango tofukama kozobelela bapapa bayaka kasi soki ayiya kokuta na position nini nzambe alingaka nde masumu te soki oza kilo masumu na mabondeli na yo okozala makelele na miso ya tata nzambe bamama na ngai tozali bana ya tata moko mama moko tozali bana papa Simoki Mbangu ya mama Mwilu me lelo biso na biso tokomi kobomana biso na biso kowelana surtout lelo likambo ya pouvoir batitre leko ekomi ya ndenge na ndenge oyo toyebaka te
pa ipase kotele biso nde yango wana ye te ngai te ye oyo kuna ya solo tosala très attention parce que soki totamboli ya solo katikati na mibeko nzambe akosalela biso ya minene kati na bomoi na biso tokoki kotala référence na Proverbe 3:1-2 oyo nzambe akosalela biso ekozala esengo na biso pe akopesa biso oyo héritage oyo biso tokolege pe na bana na biso donc toluka totikela bana na biso héritage ya kitoko ya bénédiction kasi ya malédiction te yango katikati na mibeko toleki na 12 préceptes tokozwa na 6e mibeko tokobenga ngo mibeko oui eza mibeko ne pas danser ni contempler ceux qui dansent ya solo ba mama likambo ya kobina ewuti koloba mela na biso mingi parce que kati na lingomba tokoiti makambo ebele oyo ezali ya biso te bapapa balobi na biso toza na mokili kasi toza bato ya mokili te mais lelo biso tokomi kozwa bizaleli ya bato ya mokili tozokoita na lingomba na ntina na kobina na koloba lisolo moko je crois bato ebele bayebi yango likambo wana esalamaka tozalaka na tata na biso moko ntango totambulaka défilé tata wana azala toujours nsima ya bamama donc ye azala kota molongo ya batata te kaka nsima ya bamama nzonga nde tata wana azalaka na misala na ye ya mabe donc ndenge azalaki na nsima ya bamama wana yo ntango ozoningisa nzoto ozobouge oza so na protection divine te donc tata wana misala na ye nyonso ekoatteindre yo yango tozomona lelo ozolela ngai boye pasi ngai nini boye makambo boye kasi ntango mosusu tomitunaka tomisala examen de conscience tata wana kino papa diangenda interpellaka ye atindaka babenga ye alobi na ye atika misala wana soki te akokomplike ye vie parce que ntango totambulaka défilé ezalaka na biso nde tokotaka consultation ya molimo baexaminaka biso bazwaka biso baparametre vitaux mpo nzambe ayeba problème nini oza nango maladi nini oza nango à partir ya wana ya koyeba traitement nini akopesa yo mpo ozwa guérison totale mais ntango yo okoti na défilé pardon nzoto nyonso ozoningisa ozosala oyo elingi yo ntango wana mpe satan akoprofite asala oyo elingi ye katikati na yo ya solo bamama tosala très attention tosala très attention ndenge toninganaka défilé yo wana okanisi soki musicien nini soki nini donc otikali so na molimo te comme na bonzoto donc na 12 préceptes na telemili na likambo ya kobina vraiment totambulaka correctement parce que tozali bandimi na 12 préceptes toleki tokuti kotanga na kanda na biso ya Genèse chapitre 19 verset 15 tina 17 tosote toke na 26 mutu ya mukanda balobi destruction de Sodome et Gomorre ya solo histoire soko lingo comprendre yango koko banda na bande bandeli ti na suka po eza mulai menga na zui le plus essentiel pour na biso histoire ya Sodome et Gomorre to ya Lot to yebi yango Lot azalaka neve ya koko Abraham ya solo liboso bazalaka kovanda ensemble mais lokola basali na bango bazalaka koyokana te koko Abraham amonaka ke esengeli bakabwana alobi na neve na ye soki oke na est nga na ke na ouest soki oke na nord nga na ke na sud mpona koluka kimia mais papa Lot yakendaka na Sodome et Gomorre ya solo mboka wana ndenge toyebi histoire ya Sodome et Gomorre mabe ezalaka mingi tata nzambe asili kaka nde atindaka ba ange mibale mpona kodétruire mboka wana
Mais papa Abraham lokola ya zalaka kotambula na molimo amonaka ba tumi bale wana amonaka ke baza batu ya ndenge mosusu abengaka bango amikitisaka liboso na bango alobi na bango asukola bango makolo apesa bango biloko ya kolia boyambi. A partir ya wana nde bango basololaka na papa Abraham bayebisi eke Nzambe atindi bango bakende ko détruire Sodome na Gomorrhe. Koko Abraham tout de suite apensaka na neve na ye Lot. Alobi neve na nga zakuna ya solo soki na mboka wana abandaka même na 100 personnes. Soki bazali est-ce que bokoki kobikisa bango balobi oui. Azokita kaka ti bakomaka na 5 personnes. Na mboka Sodome na Gomorrhe, même 5 personnes bazalaka te. Et pourtant bato wana bazalaka kosambela bayebaka Nzambe, mais même pas 5 personnes. Total biso lelo oyo. Ngai na yo. Sodome na Gomorrhe toza bapaya te toyebi papa baloba na biso eza Congo Kinshasa na Congo Brazza. Lelo ne tamboli na biso. Mutu na mutu amituna. Na tango wana même pas 5 personnes. Il y avait combien d'habitants? Bongo biso lelo oyo. Tango wana Nzambe azali kosala likambo mbala moko agir. Biso lelo tozwi chance. Pasi oyo batata na biso bamoni. Pasi mama Mwilu amoni. Maman na biso awuta ko lobango tout à l'heure. Andima ki pasi nyonso pote likambo oyo ekoma lelo ndenge tovandeli awa. Kobetama, kofingama, kocholama. Toyebi histoire mwasi ya mundela aloti ndoto na ye. Alobi aloti mama Mwilu. Batindi mundela atindi bakezwa mama Mwilu na ngombe bakitisi ye ngomba mbangu. Aya ko se justifier pourquoi mwasi na ya loti ye. Mama Mwilu kwa lobaki me ye muta loti nga ye muta yebi. Abetaka ye mbata. Makile bimaka. Moko na biso bungi histoire wana te. Papa Jangenda sili kaka makasi alinga réagir. Mama Mwilu apekisi alobi. Jangenda to batela likambo oyo. To batela likambo oyo. Kasi soki totali na histoire oyo biso totangi tomonaka mama Lot akomaki mwingwa mpona nini? Bonzoto. Nyonso wana ndenge tolobi manque ya reconnaissance pe manque ya confiance. Parce que tata Nzambe abimisaka bango ye kaka pa aza na pouvoir soki abikisa ye bango na liwa donc ye kaka aza na pouvoir ya kozongisela bango mpo bemengo bazalaka nango na mboka oyo bakokende. Nyonso wana biso bamama atali nyonso na tiki pai nazokende nabandela susa 0 bonzoto lelo yango biso tokomi kosala bamama yango bonzoto biso tolati lelo kasi tosala très attention. Papa lobi na biso bonzoto ezala moke molimo ezala ebele totala bapapa kulutu akei ntango nyonso azali koya awa banzoto na bango ebebaki na ntina na biso parce que balingi ke likambo oyo tozula ngo mbanu na mokolo masuka. Kasi lelo biso tolati bonzoto makasi. Tolati vraiment bonzoto makasi tozomona même papa simo mama kyanga ne longi na ye esengweza susute po atei mingi. Oyo nyonso ba programme azopesa biso. Lelo bazongisi biso même 12 préceptes. Et pourtant toyebi 12 préceptes ezali kotangama na l'ère à baptême. Mais ce que papa zongisi biso ngo longto lo ba biso nyonso tozala biso ba Saint-Elam. Yango bazotangila biso 12 préceptes. Ba maman to réfléchir. Parce que distraction et comme même biso kana kufa. Distraction et kozangisa biso bisengo o Nzamba bongseli biso. To lukana biso bokonzi bwa likolo. Oyo nyonso tozali na mopose ko pesa mela biso na pamba. Bonzoto ezala moke c'est vrai toza na mokili. Kasi ya lobi toza na mokili mais toza batu na mokili te.
mais lelo biso nyonso ya mokili donc tozosala kutu pire koleka bato ya libanda tozosala pire koleka bato ya libanda tozopesa nzambe na biso pasi tozopesa bapapa conseiller bamama conseiller pasi tozofingisa nzambe tokomi meme kokorige nzambe tokoloba likambo ya nzanza longa papa apesaki programme ya nzanza longa parce que na programme na ye vitesse papa azokende nango toyebi papa ntango apesi projet ya nzanza longa alobi projet ya nzanza longa ndengi bandako ane kotongama badevi nyonso eza na nkamba mutu amema nini te me biso toyebi papa Mbanza alobaki yango toke mutu na mutu akei na baprojet ya ye nzanza longa biso fo ezala boy biso fo ezala boy tokomi kochama aloba nzambe na biso en doute et pourtant papa alobi tozala nsima na ye azala liboso mais biso tokomi koleka liboso mais na vitesse oyo biso tozokendela ya mabe moseleki etalekaka wenzi ndenge wana mpe azangaka nyonso bamama toza nao na ntango toza na ntango ya bolimbisi papa azosenga biso tolongwa na mabe totambola ndenge ye nzambe alingeli mpo posa na bango likambo bakanga basepelisa biso loposo moyindo ndenge papa elebe aloba yango papa c'est moi aza dernière chance na biso o dernière génération soki lelo tolongi te suka na biso ezali wapi soki lelo tolongi te toluka tokabwana na mabe parce que bato mosusu tellement okangama na likambo ekomi nzambe na yo me nzambe na mawa na ye toyoka papa Mbenza aloba na biso mutu mosusu bazongisa ye meme 7 fois na mokili nzambe alingi kaka bika balingi kochange te yo nanga tomituna likambo oyo natangama nango nakoka kokabwana nango te nini okoki kosala na mabondeli kati na mabondeli kaka nde tokolonga mais lelo mabondeli ekomi na biso pasi na période oyo tokomi na pente glissante toluka bapui mpo tokweya te mabondeli ekomi pasi ndaka nzambe atongo lelo biso soki okei mawa soirée le biso bokose retrouver à 3 mais papa alobi topesa ye maboko na mabondeli ya solo bamama papa azolukela biso kaka bolamu basacrifice nyonso bango basali ezali kaka mpona biso yango tolongwa na biso na mabe tosala malamu mpo ete oyo nzambe abongiseli biso tokoka kozwa yango ya solo na kosisa mateya na ngai parce que likambo oyo personnellement dérangeaka nga mingi nalobaki fo kopartage yango likambo oyo ezalaka ntongo nyonso na Yerusalemi ezala papa Mbenza likambo oyo papa asengaka ntango nyonso majoute moi personnellement vraiment dérangeaka nga makasi na baka nzambe apesi biso bomoi ntango nyonso fo azwa quelques minutes mpona kosenga majoute mpo asenga majoute le mosusu mpe ntintani wana mbongo ekoki te papa asengi bakwaluzolo lwa mbote tosunga bamama me baresponsable bazawa je sais pas wana ngai mais tokanisa likambo oyo nakendaki meme Kinshasa ndenge nalobi ka likambo yango ederangeaka vraiment na se renseigneaki mpo namonaki na Kinshasa bastation essence batie Sunda station André station et tout mais bastation non wana eza individuel bon donc mutako oui na se renseigneaki mpona kozala na station selon capacité à partir ya 60 000 okozala station essence biso bakimbangisa bamama na volonté oyo toza nango tozosala makambo ndenge na ndenge tozopesila papa maboko yango eza lipamboli na biso yango nalobaki vraiment nzambe alimbisanga na kotisango na mateya te me na silisaki mateya na ngai yango nalobi likambo oyo etouche moko na biso ya solo oyo nzambe apesi biso na mokolo mwa lelo tobomba tosalela mpo ete mokolo mwa suka tokoka kobikisama totelema tobondela tosamba mozala kwa se ye mwana ye tata mwanda avelela
tate towena kunezulu bika nkumbwa kuyaziti swa bika kimfumu kya kukiza bika luzolwa kulavanga mavantoto bonsoko kozulu diakote kalumbu tuvana kyo utuloloka mambimeto botuloloka batuvidi mfuka utufidi muna mpuku muniko kansi ututaina muna kwa yambi kadikia ukimfumu yengolo yenkembo yenzitu su yamvu muzola kwa se ye mwana etata mwanda vela tulomelanga mawonsono amen usengenze la maman beaucoup koleka liboso pour na mabondeli psaume 3 prière tina 6 avril nzambi wa usetu sambamba que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, de cœur l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas des myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Les saluts auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mosanto tokumisi yo totondi yo po ete bolingo na yo ntango nyonso kati na biso bana na bato obatelaki biso butu pe obateli biso moi mobimba ti tokomi na ntango oyo papa tozongisi yo matongi ebele tozalaki na bango na ntango papa babeli te batiki mokili oyo kasi biso pesi biso susu ntango oyo po ete toya kokomisa yo jour ya mercredi solution papa esika oyo tozwaka makambo ya ndenge na ndenge esika oyo toyaka kopesa yo maboko
moko na moko akotaki na esika oyo oyoki nini oyo asengi oyoki nini oyo aleleli mokili kika ete mabondeli na biso bonso nawe eleki na mokili mobimba papa ezala lokola un bouquet de fleurs liboso na yo nde mama mwilu molobeli sokolela biso mabondeli oyo pamba te sengeli na biso ezala kaka ya bomwana yo bongisela biso pamba te yo lelela biso epai ya papa apesa moko na moko eyano na ye ya solo papa toloba nini papa oyo ezali sanza na yo papa kisolokeli lobi otikaki biso na bonzoto lelo ezalaki kolela ndenge ezalaki lobi kolela pe pasi kasi yo tata molimo santo bandeki kopekisa biso totika kolela po ete ndenge bobongisaka ete papa kisolokela tika nzoto oyo po ete akende kobongisela biso oyo bobongisaka po ete bolobi soki na nzoto wana tokoki kolonga etumba wana te yango papa simoki mbangu biso bana na yo na mokolo mwa lelo lobi likolo ezalaki polele ezali mabombami oyo opesa biso na badate na bino tosengaka oyokaki kolela ya moko na moko papa nini tobakisa tozali kosenga na yo kaka lelo mercredi solution oyo mokolo oyo biso bamama tosalama toye kosenga kaka pasi papa pasi eleki papa lokola yo oyokaka kolela ya bamama na yo toye na kimfuka mercredi solution oyo kela biso na kina ya bagere oyo etomboki kati na mokili mobimba papa olobaka mingi bakomona kasi mingi bokoyoka kasi bokomona te papa tolingi te tomona toyoka kaka kasi tomona te pamba te guerre ezali likambo ya pasi ya solo papa oyokaki esengeli yango lobi lelo pe na mercredi solution toleleli yango papa tozali kosenga kimia koningana ezali kati na biso mingi na kati na lingomba papa toye kolela na mercredi solution yo nde moto kopesa kimia yo nde kosilisa koningana oyo toye kolela epai na yo na mercredi solution toza na pasi papa na kati na bandaku bana na yo mingi babela bavanda papa leka na kosunga bana na yo ebele bavanda bazali kolela tozalaka na bango mpe koya awa kasi papa nzoto epermettre lisusu te yango toye kolela epai na yo mama Marie kende osengela biso epai ya papa Simoki Mbangu mama na nzoto ya maladi bana na yo bakosala mosala ndenge nini toleli kaka epai na yo po ete nzoto na molimo ezali biloko mibale soki nzoto ebeli molimo epo ekomi na pasi mama tosengi na yo lisusu na mokolo mwa lelo landa bamama nyonso balembi bavandi na bandako mingi probleme eza nango te bolembukaka ekoteli akoya koya soni esika oyo te maladi pe te eloko pe te satana asili kolembisa ye mama landa bamama mama landa bagene pamba te biso tozali kokola avenir ezotikala na bagene bayekola likambo oyo tango biso bamama na bango tozali nanu makasi po biso pe likambo tozali kosala toyekolaki yango epai ya baparent na biso landa bagene moko na moko landa bamama moko na moko tozalaka ebele kasi tokomi koya vraiment papa ndenge oyo tokomonaka na Kinshasa te nzokande esika tokoki kozula solution esika tokoki kopesa yo maboko mais soki biso nyonso tolembi na liboke misala no ekomonanaka po quantité esalaka mpe eloko mosusu oyo atien 1 euro mbongo mpe ebimi ebele mais soki toza moke tokosala ndenge nini papa yokela biso mawa landela biso bamama na yo totiki likambo na maboko na yo tosengi kimia tosengi kimia na bana na yo ya Afriki bakotaki lipamboli oyo opesi bango kika ete sopana pe kati na biso na mokili mobimba papa loba mongongo na yo po ete mokili ezali kozela kaka oloba liloba na yo mokili se eyebi yo tozali nzambe molimo mosantu mokili se eyebi ete yo moto kopesa kimia mokili se eyebi ete maso ezali epai na yo papa kobombama biso lisusu te
eloko oyo olingaki kozela nde yango wana obandaki kozela mokili eyeba yo lokola mokili se comprendre yo mokili se eyebi yo papa loba liloba na yo po ete kimi ekota na kati na mokili na nkombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu Eiso mwana Davidi umwekenda mono idilamba Papa qui solo que le kelo Charles Daniel. Papa Dialungana Kiangani Paul Salomon. Papa Diangeda Kuntima Papa Joseph Bino Batat Balon tout mon akatwa Papa Simon Kimba Kiangani. Nzambe to tufuka mene bito bangudi bakukumbanza de France. Tout à vous tout la funda Kiamatondo tout lundi bien sûr quand le Aximo la Kiki. Tout tombo kele tu izidi tu alomba tu adila mon passa munza ya mvimba. Tulombeleni lemvo masumumeto tusumukanga mumona musimba mutalilo muwatu sumukanga mama mulukia wanga mama walomba luyambula ngenda mpasi bwa lulombela awululumbukia nene tubokanga mercredi solution tukatukidi muzinzo zetu tusisidi mawonso no tuzidi mufulu ekituizeli onsasa nduna utasala sankikita sadila nduna utalomba sankikita lombila Nzambe to avovande kokotya so zibulando lumba si wavewa bangudi bakutukotele mufulu ekitata tutadila kaka mpasi Nzambe to kitutalomba muwola kiki mawonso utamuna tala lufwa lutusakidi kuntiantangu luleka lusika mamutu fuiti utatala mbazi nkilwa mona diaka nani ufwa Papa Simoni Kimba Kiangani mu 21 Nzambe to lufola tela ma 9 ans. Bakukembe sa bakusanisi na watunga nkamba. Muntangu yipe beto bana bakutulombe to tula moko mukisaluki nene utasala. Tata mutsia lufu ampasi. Musia maladi mpasi widi mama lombe ne ko bampangi bakota muzinzo ka bamonikanga diaka muzwa Nzambi ko mukivuka. Mama muilu tulombela. Mama mwilo tulombela tubana kaka tubafofola bampamba kutianda angu. Nge walomba luyambula ngenda mpasi vwa tulombela. Mama tutadila tala lufwa lusakidi mpasi maladi malema ziguerre zi problème za mupila matuzungi didi. Mumbanza tatombo ka uvovele bobeto bana bakuba ambassadeur. Tala bana bakuba ambassadeur mumbanza tutwini na ku France kitukidi mpasi diambu diankanda katukwa bana baku. Banka kaki saluki manisi mudia nkana. Banka kaki kitazaya kika sala bilumbu bitakuiza. Papa Simoni Kimba Kiangani. Papa kisolo kele uze administration. Ubana bakubeta dila. Bakondolo nkanda, bakondolo kisalu. Renouvellement ou prolongation ekitukidi ampasi. Wavova mankaka kama beno ko lwakala esiku vizola bisalu mawonso siakuluvana. Nzambe to tukivene kwa ngeye. Banzila pe bana bakuba sompele papa bauta pasivo. Bana beta uta avenir abilumbu bikuiza. Beta sosa kisalu tata zibula. Beta sosa sompa tata uba banzila. Nkenda zako luzola papa Simoni Kimba Kiangani kwa ngeye. Uvo vele talampasi
sécheresse ikotele bana bako baflitisi batombokele kumbanza nkamba mvula inokele mwana ekiese bobele mvula ya nsambu beto petata utunokisa mvula ya nsambu twabakaluvuva muzini tuzetu mpasi voto kusalela tona bamoyo bena bafwa betadzila tata vo sécheresse ikotele mpasi Kongo Kinshasa Kongo Brazza Kongo Angola mvula nkato mebana sinkitu tsadia bilumbu bikuiza vo mvula ketanokako nzambe to tusilombele ndemvu no kisa mvula papa ampasi vo vinsaki vo kuanga tubaki di tudidi kalanga kiesi nkenda za ukara tulombele fuli ya wonso no bana bakuku este tata tulaluvuva mu kanivo mosi vo zizole beta lomba mukiedi katata bika baba kilo mvutu baba kila pelu vuva mu mukenda za kutulombele papa Simoni kimba onkiangani ya ukila katuka betu tukivene kwa ngeta unkaimani maonso tulombele mukumbwa gese muande tata muanda vela tumatanguza vonso Evuluzi wange twizidi lowiza watuvuluza Evuluzi wange twizidi lowiza watuvuluza mambo mengi matuzungidi maosongezemo nguvu yoyo kufuyilayo makasiko yenza mpanga kwandaena nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo yawe nzambe na biso papa Simon Kimba Nkiangani totondi obotondi ozali bolingo ozali boboto pe ozali kimia mawa na yo bolamu na yo pe boboto na yo nde komona na ntango nyonso kati na biso bata masumu na se ya ntango obatelaki biso banda ntongo okomisi biso na ntango oyo obeti ngonga kati na mitema na biso osangisi biso kati na esika oyo na ntina ya mokolo oyo opesaki biso ete toakobondelaka po tokanisaka mpasi ya nkolo Yesu Kristo mpasi ya papa Simon Kimbangu mpasi ya mama Mwilu mpasi ya bambola misato yango mokolo oyo ya misato epesamela biso bamama po toakolelaka na ntina ya mpasi ya lingomba mpe mpasi ya mokili nzambe na biso nini tokoloba na ntango nini tokosenga papa Simon Kimbangu Nkiangani osi koyoka mabondeli nyonso esili koleka kati na esika oyo ya mpasi ya mawa ya solo nzambe na biso toyebi nzambe mosusu te pe toza na mobikisi mosusu te toyebi kaka yo papa Simon Kimbangu Nkiangani nzambe ya kobika na biso yango ntango nyonso toakolela kati na esika oyo nelika ete mayema so toakosenga kati na esika oyo yo kopesa biso yango mpe kosalela biso yango pamba te tobengi yango mercredi solution mayema so tomonaka mpasi epai na yo likambo ya mpasi eza te oyo biso tozangi papa Simon Kimbangu Nkiangani na maboko nozangi eloko moko te soki tosengaka tozwaka te na ntina ya mpasi na ntina ya bizaleli na biso yango papa salisa biso totosa tozala na bolingo tozala na mibeko mpe tosala misala na yo ndenge oza kotinda biso mpo ntango tokobenga yo oya okoka kosalisa biso tolakisako mokili te pamba te mokili eza na maboko na yo papa Simon Kimbangu Nkiangani 4 coins du monde entier epesamela yo tata Molimo Santo manso eza koleka na se ya ntango yo yebi na bopito na baprison na bandako na biso na bafamille na biso na mabota na biso papa oyebi manso pamba te tokobengaka yo ntongo midi pokwa na batango oyo opesa biso ya mabondeli yango totiaka elika ntango nyonso epai na yo ete okosalisa biso okopesa biso oyo nyonso toza nango mposa pamba te olobaki oyo bakotiaka elika epai na ngai bakongisa masolo te kondima na biso eza ya moke papa kasi totie elika ete na mawa na yo okosalisa biso mpe kopesa biso kimia mpo tokoka kosala lokati na kimia biso banso tokoti kati na esika oyo papa Simon Kimbangu Nkiangani mama na mama aza na problème na ye aza na mpasi na ye aza na mawa na ye mpe bozangi na ye toye komitika epai na yo nzambe ya kobika na biso pamba te toyebi ete solution na biso eza na maboko na yo salisa biso ndenge eza mawa mpe bolingo na yo tokoti awa papa kotika biso tobima pamba te tia biso elimo na motuya kimia na yo tosengi na banzoto mpe milimo na biso
na bafamille na biso na mabota na biso na lingomba na biso pe na elusele mesika yo fandi na komona Nzambe Tata mwana pe Tata Molimo Santo. Nzambe ame umpuluza mupila pasi zetu zungididi ya fufamena musimu kyame enzilange onzambi tombanga Nzambe ame semfukamene mbasiza menge yeze yezo undoloke mumambi mango efumu ya sikila munzwaku ya velela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ces jours du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils en accomplissement de ta parole. Jésus-Christ, notre Seigneur, tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec des malfaiteurs. L'un d'entre eux se moqua de toi, mais tu ne répondis pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nos pécheurs. Ta volonté, nous le savons. C'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans le ciel. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur as promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ces jours de notre Père, Jésus-Christ, notre Sauveur, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes des égarés devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voie. Nous négligeons tes commandements. Nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à l'épreuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies, notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine, nous n'avons pas d'autre protection que toi. Viens à notre secours, fais-nous triompher des tentations d'ici-bas. Essuie nos larmes, ô Seigneur, ne tiens point compte de nos péchés, car tu es mort afin que nous méritions les noms des fils de Dieu. Viens rétablir la paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui avais dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée? Nous constatons que dans le monde, les peuples sont traitus. Viens leur choisir dans la paix des responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider. Devant ta face, c'est déjà constitué une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier afin que toutes les races vivent dans une attente parfaite. Ce sont là les supplications que nous te présentons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mbizengankano Muna watu wachona Nyono dilanga ike konka Onzambizo diasu kami Kwizake kwiza ofanza Wanyona wena yopasi Mona wao kadidila Okuyandalanga Kabe Onzambizo dianchona Oyandalanga mosibana bela Omvoila Yesu ya tololwa Kati wavumbula Kayo Kanapo wantu bekamwa Kasinzambike kangwako Kadinzambi waseloka Wayeto watoa
Na kombo na yo tata ya mwana pe tata molimo santo. Tozonsi merci mingi pana nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Na bolingo moneno lakisi kati na biso bana na yo. Obatelaki biso butumo mbato monitongo. Pe tokominele kwa oyo ya lelo ya mercredi mama mwilo topesa pa ina yo ya mercredi solution. To yaki awa mama moko na moka kota kia. Oyo zo tungisa biso kati na bomoi na biso papa yo yebi. Mama mwilo mo lelelelele biso pa ya papa Simon Kimbangu. Ambate sa mercredi solution. O to yako saka ba solution na ba problème nyuso to sali na ngo. Na yo to check liga ko tika biso te. Ko tika te mama moko nde to koti na kati ne siko ya bimapamba. Usande moyeni sata longola ipembele na biso. Longola distraction kati na biso nde to siko yiko na matei. Yo vanda na papa Simon Kimbangu Kiangani. Mama mulio sala na biso na mokolo ya mercredi esika niso ba mama ya mokili mobimba to pesa ngona epai na yo na lokumu na yo na paso yo monaki na se atango lelo komi esengo kati na biso oyo ki mabondeli na biso papa mama mwili meme la biso ngo père papa Simon Kimbangu esa lokola bouquet de fleurs kotika biso te mama mwilo papa ki solo kele au deuxième jour ya bozongi na oya kiti na oya kubukonzi mabondelele kaki mukona lobi yo yokaki yango tozo continuer tena nkamba kuna fete continuer o kansela bana na yo bakoti kona mboka nkamba bafitisa mokili mobimba papa kima oyo kopesa kuni obosa na biso te e banda programme na biso ti suka to benga ki oza na biso ya moini sate kende musika to sengi boyo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo amen amen. La tata molimo santo toleki la deuxième partie na biso topesa na bambote topesa pe basango ya lingomba. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye, oye, oye! Yerusalem Midiampa, Dikundanga, Tata Nzambi, Fumu Isu, Ye Tata Mwandabela. Mama Mwilu oye! Oye! Mama Babota oye! Oye! Mama Mwilu oye! Oye, oye, oye! Soutien de l'Église Femme Internationale. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani Mwandabela. Wazola, walembizola, kaka e kaka, yani kaka, yani kaka, yani kaka. Ebeto, bien Ebeto. Bien, tunaita Ebeto. Topesa ba communiquer, topesa ba sango ya lingomba. Toyebi ke lelo tozali mercredi be kwa mkolo lelo ezaki mama landu tatanga biso na Psaume 22 1 à 4. Trois conjugales esalaki na maman Carmel. Prédicatrice à mkolo lelo ezaki maman Sunda. Azwaki mikande na Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Après kozwa ba précepte de 12 préceptes à lingomba. Après kozwa Genèse chapitre 19 verset 15 à 17. Après azwaki sous na 26. Toroti que la maman présidente en koleka mta sala commentaire. Biso toleki na biso na ba communiquer. Tata ya mwana tata molimo santo. Na kombo ya tata ya mwana tata kosenga na bango pasteur boko kotelema na biso to bakopesa bango boto esaluki besalanga lityake nzambi ose ubakuna makabanza ubajakisa basale salubu waba ninakyo Tangira mvulako,
maman pasteur na biso mbote na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tokosenga na ba maman présidente ya 4 paroisses pour côté mais la biso tokopesa bino mbote. Tokose 4 paroisses. Ba secrétaire, ba comptable pour côté. Ya okela kubatangila lumbuko kubatangila mfulako bika banunuva topesa bango mbote na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Tokosenga na maman présidente ya maman Marie dona kwa koleka liboso. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tokokontinue na bambote. Tokosenga na bana nkole bakokotelema apo tokopesa bango mbote. Ana boduka mama na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Nakanisi biso nyonso tolandi makambo nyonso ndenge eleki na kati na esika oyo. Kobana na Psaume ndenge basi koloba na biso. Psaume ndenge batangelaki biso na Psaume 22. Wana eza na tia na beko. Ya solo Psaume 22 wana ndenge sikoloba. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Toyebi yango le 17 mars bozongi ya papa ki solokele na kiti na ya bokonzi. Yango wana etangameli biso na mokolo na lelo tokanisa pasi oyo papa kuluta monaki. Tokanisa pasi papa kuluta monaki biso dovandaki na ye na mikilo ya poto. C'est vrai amonaki pasi. Mokolo na yenga biso na sainte tozalaki na mateya. Mama ateyaki biso alobaki na biso ebele. Na tina papa ki sorokele maladi na esoke yaki na tina nini mabe ungai na tozo sala pambate biso mabe tozo sala ezo continuer mate ya bazo te ya biso butu moyi to kangame ka kati na mabe yango ba papa pasi wana tellement bango bandimaki ba ye kati na mokili batiki kisi na bango ki bokonzi po te baya ko bikisa biso surtout particulièrement biso le poso moyindo mais biso to kangame ka na pasi. Tout ça l'examen de conscience ba maman pour te toyeba pasi wana tandini otokomi to kan satan otozali pamba te ba signe de temps tozo mona yango so to continuer ka kati na mabe pasi na biso moto so luka yango ko sila te ya sona toi conjugal to yiki pe maman nenga lobi na biso nenga insister kozana nzambe mosusu liboso na nzambe na biso te po ya nzambe azua c'est vraiment quand maman lobi ezo monana ezomona na kati na biso lelo ngai na ye nazaki mbangiste mais oyo nyonso nazosenga tellement nazozwa te se poser question oyo ozosenga ozozwa te mpo na nini papa mfuma mbanza banda koloba na biso so ozosenga ozozwa te seke esengeli na yo eza mabe yango ezotinda toke na banzela mosusu akowuta nkamba akutani na papa simoki mbango kiangani ntango azonga na kisasa akesusu akoti na esika mosusu wana c'est des histoires vraies oyo ezosalama surtout na biso bata poto en particulier ezosalama mingi yango wana tosala très attention pamba te nzambe aza nzambe ya zuwa ndenge mama sikoloba na biso awa tata mosusu tellement mabe eleki bakolimbisa nzambe pe aza moto na bonzoto eza pasi aza nzambe ya mawa mais kaka tuto continuer ka na pasi alimbisaka biso posoka alimbisaka biso te mbe tokozwaka souffle de vieux tozwi te ndenge tosengi na mabondeli oyo bakei baleki biso na eloko te tosala examen de conscience tokanisaka nyonso wana topesa lokumu na nzambe na biso totika mabe ndenge ye moko azoloba na biso tosala oyo azosenga biso ya solo na mateyi oyo tosi kozwa na mokolo na lele tomoni ndenge mama atangili biso na kati na mibeko atangili biso les 12 préceptes mpe atangili biso na mokolo na jeunesse mibeko bakobetelaka biso sete ntango nyonso ya motu eza kati na mibeko nde kotosa
soko lelo totosaki mibeko oyo ya Moïse papa Simon Kimbangu Kyanga alinga kobakisela biso les 12 préceptes te pomba te amoni mibeko ya Moïse toza yango te na Exode asi kobakisela biso les 12 préceptes. Est-ce que les 12 préceptes on a toza yango? Tout ça avec examen de conscience, tout c'est avec sa maman moula passe. Tout le monde qui a le 8 mars, c'est ça qui le coup message sur le international il y a femme. Mais ce total pas dans mon kili, journée on va sur la terre maman va là tu vas super wax va donc va salir ma tambo va voir ça là. Pour la bango journée de la femme internationale, donc là tu donc meli on va tendre na babisika wana. Mais ngai na yo mama biso journée na biso international tout le monde ici mon nene ya mama mouille mais mon nene ya mama mouille nene mama tangela biso biso mvenda tiko lo bana biso mon nene ya mama mouille to la bisi caractère ya mama mouille to la bisi portrait ya mama mouille ko yende à sa femme internationale mon nene na ye o nyoso ya salaki ba critère ngai na yo le mama to sali awa autre que pour l'orateur, tout se fait le 8 mars, c'est une journée internationale de la femme. Maman moula na ba critère wana. Surtout tena mtandao zabe ba mama bazalaki bazana critère wana. Siko ngai na yo lo kwa to so na mama moula. Critère nini obiso to relaxa. Kati na mokili, kati na lingomba, kati na ndako na biso na mibali na biso critère nini obiso to relaxa. To pena ba solo femme internationale. Journée où il y a femme a tes autres continuer tu n'as fait du mois maman tout quand ça passe à maman pour la moindre qui passe et l'autre plus de l'autre vanda tout ça bien mais maman pour la souffrir mais pour que la liaison totale il y a un autre la seconde n'a pas sur la liaison sans pour la biso et l'eau au milieu de ma lame de son slag et on va la toucher à maman n'a na mibeko pe na misala ya mwana kaka bazosenga biso po bati so toti makambo nyonso biso totiaka tela lingomba bamama pasi na biso kosikasi bati toyebi yango biso bakimbanisi batotiaki nya mais se pose question est ce que ngai na yo ngai nde natelinga yo nokofanda est ce que vraiment toza sili totiaki nya tomoni mokili eza so na kinyani papa yangenda no makambo ebele kaka ya bamisicien natina bituma oyo tomoni ya Iran, Israël, États-Unis. Papa ya ngenda sana bango. Donc biso bakimbasi tosake eloko te. Asi aloba ya bamisicien bayebi makambo papa ngenda alobaka ke soko moni makambo wana ekomi boyebake otikali so mosika te tata mama totikali mosika te kaka conscience na nga conscience na yo esali tozala nzambe na biso tolanda bango avec ma so biso tofongoli miso lelo yango pasi na biso tozomona yango toza makasi na mabondeli ndenge bazosengela biso mpo tomona nkembo na ye mosuki boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen amen. Quand on tourne dans commentaire à maman présente, na kombo ya tata ya mwa pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. ndeko balandi bana papa Simon Kimbangu ndenge nzembo bozali komona tozali awa lelo mercredi solution na kati ya Île-de-France esangisi Montreuil, Blanc-Mille, Saint-Ouen, Saint-Denis toza na kati ya Tinsali mpona kosala mosala de mission. Merci bandeko tolanda
Oye. Bilombe bato babandaka tondola. Allez. Mama na bango. Mama na bilombe. Kana bino na likolo. Ona kotomba lingomba ya Molimo Santu. Oika piko na misala. Oike milaka dilongana. Bilombe, bilombe balongi. Bilombe balongi. Bilombe balongi. Bilombe balongi. Akozala kana libotana oyo akokuzela kabilaka omokili Nzambe akozala kana libotana oyo akokuzela kabilaka. Alleluia, alleluia, alleluia bilombe balongi etumba. Alleluia, alleluia, alleluia bilombe balongi etumba. Bilombe, bilombe balongi. Bilombe balongi. Bilombe balongi. Bilombe balongi. Toza awa maintenant toza tour ya Saint-Ouen esika wapi biso ba mama ya France ya Île-de-France toye pona kimvuka oyo tobengete mercredi solution yango wana eza na batour tomoni ba mama na biso ya Saint-Denis balekaki sikoyo tomoni Saint-Ouen bango babengani bapilote tomonaki Saint-Denis bango nde bazali babilombe nde toza na Blanc-Nil mpe tozali na Montreuil oyo tokomi na ntango ya partie sociale mpona kopesa tata Kimbangu maboko na misala mpo ye alobi ete totonga nkamba Yelusalemi ndenge elobaki papa Dialungana soki totongi nkamba Yelusalemi te pasi na biso ekosila te yango wana biso bamama ya Île-de-France baza ya kotelema mpona kopesa tata Kimbangu maboko pamba te biso tozali bana ya promesse nde tokoyebisa na bamama nyonso tofai na ndako totelema toya kimvuka topesa maboko na tata Molimo Mosantu ye azali koloba na biso tozala makasi na mabondeli po ete mabondeli ya monduki ya mondimi ezali mabondeli pesi bamama nyonso mbote tomoni bango nyonso wana bazali koya mpona kopesa maboko na tata mokonzi ya bule mama Mwilo ye mama ya mabota mama Mwilo Marie nzitani tomoni kuna mama na biso mama pasteur kolembaka te mama Kana ye pazali wana azali kosalisa ntinsani bamama toya na kimvuka toya bilombe ya tata Simon Kimbangu toya na kimvuka tovandaka na bandako te nakanisa tolandi malamu na mikro ezalaki wa bino ndeko mama Fifi Ndongala. Maman présidente, c'est
Merci. Donc, personne a ramené son sac. Sac, tu as dit qu'il est dans ma sac dans ma dame. Et l'identité, vous avez mis où? Vos cartes d'identité. La sachet. Ouvrez vos sachets, mec. Ouvrez opération, ouvrez vos sacs. C'est au moment où maman présidente qui a 100 doigts à bandi pour le français. C'est que ma cambrier minene. Bien sûr, à côté de français, ma cambrier minene. Allez, simple. Alors maintenant, ouvrez les sacs. Glanda, ambiance. Wana tomoni mama bébé Zola. Il y a Zali maman présente il y a Saint-Denis, Bilombe à papa. Donc, était journée na biso bakimbangi c'était le 27 avril. Toyaka maman poto bonsa moko le 27 avril to pesa lokumu na maman mwelo. Et bandela liboso na biso moko nde tokokende na yango na mokili mobimba. Vraiment tokomi na suka ezali esengo mingi ya bana na Nzambe. Merci bana. Allez, Amen. Bienvenue, allez, montrez. Tadi Diango. Daddy Diangolo.
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.